doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Zali version. Il y a la musique où vraiment bolinga kamingi où ils ont vibration pour ceux qui zali kamoko penza méchant. Il faut tout le bango vraiment na tomoko alikolo pour ba congolais boyebi ke congolais loka lingi à habiter. Dans le Biba congolais, nous surtout une certaine catégorie. Il y a des personnes, il y a des congolais, yebi et loko balingité. Oyo te. Na zongeli lisusu lelo na kati émission na biso lelo bomoni bino moko na bomoni bino moko na titre na zongeli lisolo oyo ya voyage ya chef de l'État. Il y a voyage à chef de l'État parce que donc batu ebelé na ebandeli ya mandat président de la République babandaki koloba ko raconter n'importe quoi au président Avanda Kate président de la République tozongela ngo lisusu président de la République mboka na biso Marc Ezalaki bomoni atana ba contrat misusu na ba makambo mususu président de la République prédécesseur naye abandaki kozala naye présenté bomona bino moko conseil des ministres asalaka mbala moko abandaki kozala présenté. Le problème de Kabila, ce n'est pas lui individu. Le problème, c'est que Kabila ne contrôlait rien. Il a laissé le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Les Némi, les Chadari, les Minako, comme je viens de citer. C'est eux, au fait, qui dirigeaient. Moi, j'ai été dans le gouvernement Kabila. Et je vous dis, ministre... Kabila n'avait le contrôle de rien? Rien du tout. C'est-à-dire qu'il recevait que les rapports. Je crois qu'il s'occupait d'autre chose que des gouvernements. Rappelez-vous, je vous dis, nous étions dans un gouvernement. Il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres, le premier, qui n'a fait que 45 minutes. Et demander à Sami, qui est un ami, Sami Badibanga, comme mon ami Chibana, ils vous diront, quand ils étaient Premier ministre, ils voyaient plus les détails des cabinets et d'autres conseillers que lui-même le président. Donc le président était ailleurs, Kabila était ailleurs. Ailleurs, tout à fait ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était dans ses activités agricoles ou bien dans ses affaires. En tout cas, pas au gouvernement. Je ne sentais pas le président vraiment. Vous avez vu, vous-même Félix, même s'il est occupé, avec le gouvernement, tous les vendredis, il est là pour présider lui-même. Donc on sent que le président assume, alors que la constitution de notre pays, le président règne mais ne gouverne pas. Le premier ministre a beaucoup de pouvoir, mais on ne sentait pas vraiment la présence de Kabila au sein du gouvernement. Bouyebi qui est à Kotaki, Nabokonji, azalaki na problème d'expression, il y a langue française. Donc, bomodi ba makamsusu, moyen à Kende, à Tambola. Ezalité, yangwana bandaki ko délégué neti directeur na cabinet azalaki on dirait président de la République. Donc il faut pas comparer l'incomparable. Président sikatangwa ye, il faut akene ko soit pouvoir naye, il faut atambola na bamboka ni surtout pour bamona ke président auto jusikoyo ezali président oyo ya libosote. Président oyo azana ba problème d'expression te président de la République autour Fachi Béton français za neti langue maternelle naye. Donc, Chilou Balingala, français, papa Tshisekedi, donc Babando soit en français. Donc, français, c'est la langue maternelle. Si le président de la République, il fallait attendre. La bambo kanyo surtout, baïbake mutasikaye, langage naye zali boye, masolo naye zali boye. Na rafraîchir binoka mémoire pour battre mususu. Donc, au début que 5 minutes, tous archives archives belé. Ceux qui te lobby, tu preuves, tu aneti, bah journaliste, moi, dont je préfère taire les noms parce que tu sais la bonne publicité, ceux qui bah lobby les campagnes, tu vois qui sonne, tu bossana qui, ngai jamais beaucoup de monde n'angana devant bino na lobby les campagnes, na zone pour na loba na bossana qui, na yebi ma cam na loba, et puis on a yebi si bino, donc na tchaka preuve, boyebi ba te belé, au balanda anga bandakala, baby qui n'a très objectif.
na lobaka makambo na changer la position te nazo rafraîchir bino mémoire parce que ba congolais belé ba koma comme ça amnésique na makasi na Alex Bino prédécesseur ya président de la République na biso Fachi tango azoki bokonzi bomona problème na expression ya langue française ya mwana donc moya bima belé zala kité ayebaki nan koloba ebelete donc bino mo bolanda président de la République prédécesseur tango azoki pouvoir na conseil de sécurité ngwaka bandai ko boaka bino mo bolanda donc restez connectés sur Clip Original, on revient tout de suite. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Plus d'1,7 million morts en 22 mois dans les territoires occupés de l'Est du pays, selon le rapport de International Rescue Committee du mois de mai 2000. Ce chiffre est nettement sous-évalué d'une part parce qu'il n'intègre pas les victimes survenues depuis le mois de mai 2000 et du fait de la poursuite de la guerre d'agression jusqu'à ce jour d'autre part. L'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays, principalement celle de la tantalite, du coltan, du bois, et l'or et du diamant, qui alimente l'effort de guerre des pays agresseurs, est un phénomène dévastateur qui aura des conséquences graves sur le devenir des générations présentes et futures de mon pays. Cette exploitation illégale doit prendre fin. Mon gouvernement vous assure qu'il ne ménagera aucun effort pour coopérer pleinement avec le groupe d'experts ad hoc composé d'éminentes personnalités au savoir et à la compétence éprouvée et internationalement reconnue. Nous leur réitérons notre confiance et notre soutien le plus total. Nous exprimons avec insistance notre souhait que ce groupe vous présente au mois de mars un rapport complet de la situation qui vous permettra de statuer en toute connaissance de cause. Ce rapport, nous le voulons juste, équitable et même d'établir la vérité sur cette dramatique. Donc, Binomoro Boïti Kolanda, beau comparer président Fachité na président Oyo Tozale qui n'est Liboso. Donc, président, il fallait Aoumela. Et puis, on a félicité qui donc on a félicité parce que c'est autodidacte. Donc, na tant Oya Salaki a komaki koloba français. Donc, il y a bien. Parce que les bandits, il y a quoi qui donc vraiment, à taba koméli et pour attendre, bon, mon bino makamsusu, et c'est la tête qu'il faut balobela. Yomoko, il faut oloba. Yomoko, il faut oloba. Bon, mon penza. Makambo,
na Conseil de sécurité des Nations Unies masolo o abeti donc ba marque moko boye donc ya ba donc muto boye akoya kozwa ba engagement ndenge donc tant présent il fallait abima baye basiko mokili mobimba à qui ils ont affaire tozongili makambo voyage oyo parce que omoni bato mususu donc mitema mabe na bino et quoi apporter rien en boka na biso et puis mitema mabe na bino ndenge bolinga Félix Antoine Tshisekedi bozana NAE na baluba na IDPS et ko salaka ilo côté parce que Félix Antoine Tshisekedi aza mwana nzambe azali mwana ya nzambe o nzambe apesi mission divine azana mission divine mission na ye ekokende tina suka boyebi polémique et enflé dans les réseaux sociaux. Ah, président de la République a voyagé tala bazubiso territoire boye. Président de la République pourquoi zo voyager boye? Na lingina yep sabinu lelo. Lelo tous allez mercredi. Ma 6 centre ba récupérer yango. Ma 6 centre ba récupérer. Président de la République azawa. Président de la République a Kennedy Ghana. Pour Nakotala donc prestation en serment donc pouvoir il y a présent ba ba élire na ba ganayen yepa yake pa na biso akendaki kuna sikoyo akei kuna sikoyo ma 6 centre bazuan est-ce que président de la République alobaki pourquoi bino bokoloba lelo que président de la République a voyagé et coïncider na ba botul biso territoire donc président de la République soka zalaki yemutanga ko no bunda kuna na front ba militaire baza kuna ba soldat bazo bunda kuna et kokite doso président de la République azali na bima et ko changer ne bino bokansi président de la République tanga bima na bima rapport nani abima rapport na makambo guerre bino boniso président de la République abimi ali a combien bino lettre na congolais nyo surtout a bino makambo ko ça président de la République soit azali ko bima po na makambo guerre azali ko kende kaka donc masolo kaka donc ya ba négociation ko kutana bato po na masolo guerre makambo susu ezali donc ba secret d'état ba ko yebisa binote bino siko bon makambo susu to ko lo bate e ko choquer les musu bato mususu. Bon, le c'est ça, on a dit, au comique, Makambo, président de la République, est-ce qu'il y a 8 ans dans la famille modeste? Président de la République, a bien. Papa n'a pas de bongo. Ministre, premier ministre, donc PDG. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi, Bourbe, Télé, Masola avion, ou bien Masola poto? Félix Antoine Tshisekedi, surtout, le biazaki, moi, on envoie, a bien. Donc, est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a profité pour attendre le mot qu'il me répond à ce qui a zali Kobima? Ndenge na bisaki bino ezali pona kwa soit pouvoir na ye pona rolakisa na batu oyo ba connaîtra ki donc prédécesseur ne ba monake mutu oto jusikoyo azali ndenge moko te yango il fallait abima na kanisi bino moko bo monike ba déplacement na ye na libanda mboka ezali ndenge ezalaki liboso te parce que liboso il fallait akende kwa soit pouvoir na ye donc olakisa vraiment que sikoyo président obozu mwana mboka Fachi béton donc muto longoli ba donc ba doute donc il y a ba nationalité douteuse na ba président nyo surtout pona ko calmer bino parce que tango et bandaki ko lobama ebele ba voyage azo bepsa mbongo ba milliard na ela kisabino IGF o ya contrôlaka ba mbongo ba recette na ba dépense mboka na biso avant de la ki masolo ana alingete adobelaki coup il y a président il y a ba voyage naie ezali oyo bino bobando okansate bino mo bolanda j'ai la lingete azali kolobela ma solo il y a voyage à président de la République ba voyage netango bandaki nasika donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Les gens qui parlent des voyages du chef de l'État, mais voici les résultats. Qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance? On dit qu'il dépense beaucoup trop d'argent. C'est nous qui connaissons les chiffres. On est à moins de 50 millions de dollars. Tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons les chiffres. Et les gens peuvent les consulter aux finances et au budget. On est en train d'intoxiquer la population. Le voyage du chef de l'État n'a pas coûté 500 millions comme on fait comprendre. Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment il peut consommer 500 millions? Moi, j'ai le monitoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision. J'ai le monitoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà de 50 millions. Mais ces déplacements-là ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays, la crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le Fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne 1,5 milliard.
La Banque mondiale revient. Donc, il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Ceux-là qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire « Ah non, voilà, on ne voit rien, c'est comme si... Non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci en matière de gestion des finances publiques. Donc parce que donc les gens racontent n'importe quoi, bah bobard donc makamoka baliverne makamoka zangatina lelo na epsi bino tozali mercredi. Présence na libanda zaiki na libanda et que est-ce que est empêché ba FARDC na biso na ba wazalendo ba récupérer ma 6 centre. Siko ndenge ba récupérer ma 6 centre les autres zali ko lo baron ndenge ba récupérer est-ce que ba France 24 na bino wana soki ba RFI na bino wana ba lobeli yango pour bino peut sera confiance na France 24 so France 24 en lobby ba France 24 wana ba monyo surtout bazali na sima ya Kagame bazali ba sima ba Katumbi donc ba tutu wana donc ba journaliste présent loba on interview mon robot na France 24 à lobby yi siko ndenge kota masolo a comprendre que avec l'argent au Congo passer information surtout au lingi na ABC bino le tous aller mercredi 8 ma 6 centre ba 8 ko récupérer en na 12h30 na FARDC na biso na ba wazalendo est-ce que ba journaliste wa bandoki na batu mususu na mona ba on ba réseaux sociaux likambo ma bende ba onde ba panzaka yango donc éviter congolais penza ki motema ma be auto komi nango donc yo za penza congolais ozo sepela na batu suku ba kufi na information mabe donc bato ba véhiculaka ba information mabe pourquoi botite que le lo FARDC na biso le lo mercredi 8 na 12h30 to récupérer ma 6 centre bako tchaka yango te parce que bango ba sepelaka na makambo oya mabe présence alibanda te présent keneki aka awutaki doa akei azongi awa aseli makambo ya passation de pouvoir ya chef d'état-major akei akra siko ndenga kendeki akra FARDC botoli masisi ndengeni donc bino bozo kanza donc présent tozala akeno bunda bitumba kuna na front botika makambo buzoba botika makambo buzoba bolinga mboka na bino o nyo surtout Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala pona mboka na biso ezali pona mboka ezali pona yete ezali pona famille na yete to marqué pause publicitaire il y a ma partenaire na biso restez connecté sur Reclé Bois Original on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Galaxie na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu
Makayabu, Mochette, Otobengi Kamundele, Mayebo, Lobilo Kunosa Mboka, pas Galaxy Mambo, Tozolia. C'est Mambo Galaxy, Tozo la Pana Mboka. Yangwana Congolais, Pona et Siko Yokolela, or que ma Congolais de Yebali. Au salé 6 mois, au Kundi la propriété. Tiens, Moussa Benaliso. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces. Il y a partenaire d'Abisso, il va renouveler la contrat na bango chaque année. Au bazok espace moyen mbongo pour aider chaîne Abisso, donc toujours profiter de l'occasion pour web sabato lingi ko aider chaîne na bino club original basalaka yango hésiter donc tozali na besoin ya aide na bino. Donc bino moko bozali kolanda donc lelo penze zala ki makamba kanda parce que na vandi na bi mais congolais et loko nini oyo et sala biso boy na kotika kolobate ceux qui congolais bazwa bato bazaka mo ba faible donc na masolo yango fayulu azana kati ata lelo azasu na makamba kolobate akoma ko bimaneka komona dernier mabomoni azolo ba makamoko tribal o ezata na tina mokote parce que il faut comprendre yé azali marque donc soit disant opposant, il faut Hermoko Abimara Salara Beus, noté Azamutu Moko, Akoyoka Nagana été. Donc, Bolandara vraiment, Makambo, Fayulu, Alobarate. Donc, vraiment, et puis ça qui n'a pas, il y a un attené qui est là, il y a 5 minutes avec César Ngadina, Naïb Sabino, parce que tu belle bazong les sous Makambo voyager. Au présent, voyager et coïncider, bazub donc, ce qui est présent à Zalaka, mais il y a un tango Bunda, il y a un tango Kendo Bunda.
Les deux secondes présents à l'ina Accra. Ndengeni to récupérer ma 6 centre. Donc tout tika makamoko bo ya buzoba. Makamoko buzoba, makamoko buzoba o ezanga tina. Bozila na 2025 ko bomona. Déjà na fin janvier na début février donc remaniement bo monde présent ko frapper. Beaucoup monde à présent équipe à Kocha Mbalo ils a jeté parce que bino boyo kanzaka liste équipe présent zo bêta donc mutu azo zo risque écoute bako barrer pour na mboka na biso bino bomo na ngoli seki bino bomo na ngoli seki à voyager à mesana ko voyager président de la République azali moi no akola na pasi bolingi to ba makamsusu eko choqué bato bakola lemsu na pasi na seki bango te mais ezali mokili président de la République azamwa na vraiment avion yebi yango voyage yebi yango Bokolo bokansake azo voyager kaka po na plaisir na yo bien azo voyager pour na mboka. Donc vraiment parce que mawa siko na zo sabino zo na répéter lelo tozali mercredi le 8 décembre na 12h30 ba FARDC na biso ba wazalendo ba récupérer ma 6 centre ba nani ngo ba fioto limbanga ba ndokyo ba mesana ko chama magama mabe est-ce que ba lobeli yango France 24 na bino o bolanda na ba RFI ba lobeli yango donc botika ko yinamboka na bino président de la République attenyo surtout za malamu te mais tozwa président de la République ko azana volonté ya kobongisa mboka azali na volonté azali mutu moko vraiment akoki ko trahir bisote azali mwana mboka botika bilobela makambo buzoba na répéter lisusu po na yebike ekosala bino passe lelo tozali mercredi 8 décembre na 12h30 ba FARDC na biso ba récupérer ma 6 centre. Charge à PKM, moi, nini, l'affrontement au SLMI depuis samedi. En fait, vous savez combien de jours qu'il va récupérer position. Okay. En tout cas, mon commandant compagnie na ngai na oyebisayo na esengo. Esengo nga na sanango. Eza esengo mukete. Eza esengo makasi. Bafinga bafingi satade me suka bango mo bayo ko mona beleke te. Tabilo pisa. Nyama sali ya na pisa. Na deux jours promotion que pas na ba masabiso wa Burundi to chasser akei. Awa tozali penane place oyo ya beta kato ba Burundais état major antenne de communication na yango oyo antenne de communication na yango oyo ana minute eza montage te mbunda yango mingi sa Burundi ke farde sene ya ba M23 le mundu ka munene est-ce que le président de la République azalaki a Kisasa azalaki na Congo pour commis à président de la République il y a vanda talaba récupérer bisombo on dirait que le président de la République mutuye mutako do bunda kuna si minduka ko bunda botika motema likundu na binoana eko servir à rien na mboka na biso. Tant que bozo sala motema likundu président de la République nzambe akobatela ye nzambe ayebi mission oyo président de la République azanango na mboka na biso ako permettre ye akende jusque na suka bobosa na te 2025 ko makambo eze belé révision constitution so peut changement ko sala ma changement parce que intérêt ya mboka na biso ezali constitution ne peut ezala malamu po vraiment ba masolo nyo surtout ya mboka na biso ekende malamu donc na tenaki vraiment lelo na beta c'était parce que nazana méchant et puis singa mawana méchant na makambo ezali kolobama na mboka na biso na bandoki ya Congo parce que donc to mélanger batunyo sur tout ba congolais mususu pe bazali batumoko bazali calme bazotala makambo mboka ndenge ezali ko kenesika to witaki lelo biloko komo kita te to sala ngo édition spéciale lelo biloko e komi ko kita ba kolobela yango te ba kolobela kango jamais donc vraiment na commis presque à la fin de l'émission, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc surtout comme nasuka boybika ke te remercier ka base na biso tortikate base ya te permettre à président de la République à comme président donc na Genève na Likopa ya ba fayu le président de la République a peut-être chitasima ba mo reguli base boyki ndenge et ça. Fume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Vous suivez donc
votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti. Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. Donc, Tobandara toujours honorable Jean Moutala, na moi sinaye, merci na surtout bossal rapport na 5 minutes avec César Ngatotikal toujours na kata Londres pour nous ça José Kana qui kakamene, maître Weramukuna, maître Rachamoule, merci na surtout bossal rapport na 5 minutes avec César Ngatotikal toujours na Londres pour nous ça Olivier Massamba, na moi sinaye Angèle Massamba, merci na surtout bossal rapport na 5 minutes avec César Ngaltokei na Kati Espagne pour nous ça vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu vrai chéri binomo bozali komona na kosakate Beloti Mavungu merci na nyosotu pour ça le rapport na 5 minutes avec César Ngaltokei sikoyo na Kati à Paris pour na kopesa mbote na petit frère propre Malunganche na Kati à Corbeil-Essonnes Malunganche merci na nyosotu pour ça le rapport na 5 minutes avec César Ngaltokei sikoyo na Kati à Belgique pour na kopesa Poutou de yalo la petite sœur propre Poutou de yalo la merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngaltokei na Kati les États-Unis d'Amérique pour na kopesa petit na ngai triple brassard Alain Yeye brassard Alain Yeye merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Kati à Londres to kopesa mbote na petit na artiste Mampala Yeye Mampala donc na moi sinaye donc petit nanga Mampala donc Yeye na Kati à London merci na nyosotu au seul rapport na 5 minutes avec César Ngaltokei sikoyo na Kati à Paris pour nous ça mon cousin que j'aime beaucoup mon cousin Stéphane Jokol tous ça aux élèves makambezo zilo anakin salanoki oya awa Stéphane Jokol merci na surtout au seul rapport na 5 minutes avec César Ngaltokei ça mbote na vient nga président Bob Massala na Kati à Paris président Bob Massala merci na surtout au seul rapport na 5 minutes avec César Ngadi Désiré Pongo vienanga ya mayele Désiré Pongo merci viens surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to sugisa boyebi to sugisa toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi na Paris merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Moi, j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter cette très belle émission. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Agozoa Masolo Nambunchu Penadukos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.